Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV. Kilongo TV sene moko ebotami. Kilongo TV boko mona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso. Kilongo TV. Abotama le 3 mars 1958 dans ancienne province ya Katanga, Kadiombo Yamba Bilonda oyo ayebana na kombo ya Tatu Kadiombo akufaki na butu ya vendredi 16 juillet 2021 na Kinshasa. Azalaki gravement tabassé il y a une semaine passée na résidence naye pour un positionnement politique naye. Max Kadiombo azalaki hospitalisé na clinique médecin de nuit na Kinshasa Gombe. Azalaki à la fois comédien mais aussi un sensibilisateur na ba campagne d'intérêt public. A évolué pendant plusieurs années comme enseignant de langue, ya mathématiques et ya biologie na école Tchondo Mwende Tanda ya Lubumbashi. Avant de décrocher titre na ya licence na droit privé judiciaire. Doué na art d'imitation, incarna rôle ya maréchal Mobutu na pièce électorale débat sur Gondwana TV. Azalaki Pelisusu, producteur ya section culturelle P, directeur adjoint ya chaîne de télévision na Kinshasa P. Plusieurs fois na affiche ya festival Toseka. Imisaba artiste ebele neti Sai Pakaloui na V12. Biso magazine BNB te présenter ba condoléances na famille biologique P artistique na ye. Molimo na ye et P Manakimia. Voilà, merci beaucoup BNB Mag Toza Awa na morte ya l'hôpital du 51e wa Jessica de Kotika Ndoto ya Max Kadiombo artiste oya Kotika Bisolelo Toza Awa na cadre ya BNB Mag to landi ndenge nini Bisoleka Awa. onde yo kuto ayo moni kaloba balangue ebele ezaka eza malade oza bien mais subitement au tomber malade. On ne peut pas dire qu'Abela Kalaou comment c'est qui est vrai que l'artiste et comédien Max Kadiombo n'est plus le moniteur de Kotika Nzoto ya Kondo na mort Déjà bakoti déjà programme na pesamité parce que moi aussi je suis de la presse les artistes et comédiens baza bourré ya couper sa programme c'est ça ma soumouage La semaine passée, il côté lié dans première fois côté il matériel nous a salé la misala na ye. Après neni bayeko côté la lisusu bazui ba pétiller ba panzinda pour ba piller et ba commissionner na niveau wana ti à côté hôpital et que les lona ba 4 heures azana biso lisusu te awa biso ba famille sunde tozali suite bokozwa kaka esika tokozala azaki vieux nga nayebaka ye depuis 98 nayebaki mpe na Lubumbashi nga nayebiki abimisi bana ebele donc naza ma na maîtrise ya liwa na ye te parce que bana na ye abimisi je crois na sala occurrence na sai aza wana eso ya nani Pakaloui j'ai déjà informé puis na famille biologique. Bonjour Ndeko. Oui, bonjour. Oui, Max Kadiombo esali mpasi makasi na motema nazwi information wana na ba 5 heures temps nasusuki na kontila wana nde na yo omonaki no akufa ebanda 3 heures en tout cas esali mpasi makasi na kati ya motema vike ezali eza d'abord eza liwa mpe eza
nzela ya nzambe nzambe ta permettre toza na mort okotisa corps de gp kotina mort tosolelaka toza na pasi makasi ya match akofuki fe tobimisa corps lelo soki tosusu mosusu donc pasi kola mpasi nzambe abile kokwa permettre yango ekoma lisusu tozolela tokonti nanu te tobandi sokolela lisusu. Merci. Voilà, on est donc là, à la mort. Ça fait très mal. On est en train de pleurer Max Kadioumbo. Tu es ma femme de la guerre. Tu es ma femme de la guerre, Bodi. Enfant na bino bakoteli kuna na ndako na ye babete makasi babiye ndako ya sabote ndako na ye ya liboso bakotana na studio na ya mosala babiye nyonso ntango babetaki qualité internet ekoma na qualité benga bajournaliste bolakisa ndeni babiye ndeni babeti ye eloni eseni kopenga te boarlete bato biso tovandaka kotoyo yavandaka kuna kotango kaka na bataliki bawa baza kaka ye na mwasi na ye na mwana ye na mwana mosala ntango biso toyokoyoka makambo wana toyokokende na ngai nakendaki epa na ye vendredi oyo ya semaine oyo tolobaka nakomi mpe ndako wana salite mituka na ye nyonso babebisi yango natuni bango ke soki aza na hôpital tuni domestique mwana mosala alobi hôpital oyo batiendo toyebi te naye koke nabengi papa na biso oyo totikali na ye azaka na sale oyo aza colonel naye kobenga papa na telefone papa alobi biso mpe komisa na otinda fiso nde ndeko na ngai ya mobali aza wana fiso aye abengi mosala na ye loba kaka place hôpital azali fami mpe basani naye Je saurais pas, je t'ai dit que je saurais pas. Comment vous avez la nouvelle? S'il te plaît, Rami, je saurais pas parler, je t'en prie, s'il te plaît. Mais Kadioumbo. Voilà, merci beaucoup. Ya solo passe na motema pour perdre artiste à monene lokola Max Kadioumbo. Toza awa totiki nzoto ya kondo, je pense que bolandi ndenge nini eleki et nazong sirele kuna na plateau. Merci ezaki bongo ya bino Rabi Mavinga na compte ya BNB Mag. Abotama le 3 mars 1958 na ancienne province ya Katanga, Kadioumbo Yamba Bilonda oyo ayebana na kombo ya Tatu Kadioumbo akufaki na butu ya vendredi 16 juillet 2021 na Kinshasa. Azalaki gravement tabassé il y a une semaine passée na résidence naye pour un positionnement politique naye. Max Kadioumbo azalaki hospitalisé na clinique médecin de nuit na Kinshasa Gombe. Azalaki à la fois comédien mais aussi un sensibilisateur na ba campagne d'intérêt public. A évolué pendant plusieurs années comme enseignant de langue,
ya mathématiques pe ya biologie na école Tchondo Mwende Tanda ya Lubumbashi. Avant ya décrocher titre na ya licence na droit privé judiciaire. Doué na art d'imitation, incarna rôle ya maréchal Mobutu na pièce électorale débat sur Gondwana TV. Azalaki pe lisusu producteur ya section culturelle pe directeur adjoint ya chaîne de télévision na Kinshasa pe plusieurs fois na affiche ya festival Toseka. Bimisaba artiste ebele neti Sai Pakaloui na V12. Biso magazine BNB te présenter ba condoléances na famille biologique pe artistique na ye. Molimo na ye et pe manakimia. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Biloko Tozane, Maringa Septande. Marina Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurés en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, on est sénégalais. Oh, kasi na kani ya Mais on continue suki. Papa, on a continue suki. Oh, Papa, continue suki. c'est na déficit. On continue suki. On a comme si on a bandi, papa. On continue suki. On a déficit. Oh, prends l'avion. On a suki na papa. Continue suki. On a suki. On continue suki na la papa. Tout à fait. Papa, on a suki. Ça y est, maman. Oh. Mama, akati suki ndenge nini? Osalili produit nini? Mama na ngai, tala produit asali. Zazu. Produit ya kala. Basali la mosusu te. Et kati yesu de komi ngai. Na sala ko suki dana kata suki. Non, katanga suki de papa. Ah, Tanti, j'ai une fille au point où tu le levis pour dire c'est la suki. Donc quand singa. Nga suki na wana yata awa kala. Bakata nga suki te. Tala nga depuis na koma na suki ebele tala. pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro
Hey, soki bengi oza mobimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la basuki na biso. TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV, boko mona maijane. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, sene moko ebotami. Kilongo TV, boko mona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso. Kilongo TV. Lisolo yango eza nini po baluka nini? Awa titre ya film yango ekomi kobangisa ekozala ndenge nini? Nous ne cesserons jamais de vous surprendre car vous êtes notre priorité. Voilà pourquoi Kilongo TV vous offre ces très beaux films dont les titres est Wangu Mama. Kasi na Kilongo TV, elenge zongi, bisengo mati po TV est commis en couleur. Avec vos artistes préférés, Rabi Mavinga, Samba Manioko Fritz, Monsanto, Pasteur de la Foi, Marie-Jeanne Bololé, Kimbimbi, Natacha, Papa Sonzo, Maman Etumba et tant d'autres. Ndeko Mobali, Ndeko Mwasi, Babete la Oli Solote, donc, qu'on raté à ta épisode de mon côté ya Wangu Mama. Alors, pour ne rien rater, abonnez-vous massivement sur Kilongo TV pour suivre votre film Wangu Mama. Wangu Mama, à très bientôt sur vos écrans. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV, boko mona maijane. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, sene moko ebotami. Kilongo TV, boko mona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso. Kilongo TV. Les veuves dans leurs afflictions, affligées. Bakenda bakufa atikala na susi na motema kozanga babotimo na mokili yango nde likama. Bakenda bakufa atikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango nde likama. Ezalaki te posa motema nanga,
ezalaki te mpe na makanisi na ngao wana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakenda treto nakoma komona pasi affection ya baboti na yebi ndenge ezalaka te nani akodolotenga ye na bolenge na se retrouva na balabala se pona kozanga baboti ebandeli ya pasi nanga bakenda bakufa tikala na susi na motema kozanga baboti na mokili yango delikama bakenda bakufa tikala na susi na motema kozanga baboti na mokili yango delikama ne me pousse pas les orphelins kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawesiri na mitima ya bato na mokili mpona nino kolelo orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin yakomi ndoki pua eske kozanga baboti ekoma suje ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngai kasi nanga nani ayoka lora motema nanga nani atala mama na bana Botina banana babana babana banana babana babana banana basinanga nani ayaka lera motema nanga nani atala ata bandeko baboti nanga bapesinga nde mokoko nani akokonsolenga na douleur oyo bakenda bakufa batikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama ikama mesanaka na karese na yo mama omesanaki na karaktere nanga mwana na yo uta yokenda na bungisa esengo ya la vie panda okenda na koma voile affection zalaki opesanga na kozwango painini tikala kaka na basusi na loboko se na lita ota wapi akoki kokonsolenga na douleur oyo
koyokata kolela anyasunga basi nanga nani atalao tulera motema nani akoyokamo natikali stupefait natikali lokola kadavra momena katia sepikra nani akosongisa suri nelongi nanga orphelin nakoma méprisable nakoma affligé basi nanga nani asale lera motema nani ayoka Ma combien l'obus ne me presse pas les enfants là. Si allélo est comme une bombana. Asi Masirina bitimaya batumukiri konyo. Comme l'enfant les bateaux, bakangi matoi baboyo yokae. Enfin là ya komi doki puani yekolo. Est-ce que kosanga maboti koma sujet ya mon cœur? Wana sala lisubu pona kufela baboti ngayo asinanga nani ayoka lera motema nani atala olela nanga ofele affligé nani ayoka natikala isolé abandonné de laisser consoler motema nanga yo nakenda kosanga babotio na mokili ya monde likama bakenda bakufa natikala na susi na motema kosanga babotio na mokili ya monde likama bientôt sur les manches affligé. Merci Fondation Rabbi Mavinga. J'en profite, Yako Essa, merci beaucoup na l'équipe qui accompagne Ibiso, Nakin Acoustique, Coco Dema na caméra, Lodi Golda, merci beaucoup mon frère, ingénieur Ladi, merci beaucoup, ingénieur Papier, merci beaucoup maestro, merci mes frères, les artistes, merci beaucoup Chassa Piano. Merci à mon frère Moura Mawete, le soliste. Merci GD Mata, Gédéon. Merci à toi, mon jeune frère, sincère Bozo, le bassiste. Et merci encore à mon jeune frère, le talentueux Jonathan Mokebos. Et merci à tout le monde. Merci à mon jeune frère Yannick Massamba. Merci beaucoup. Merci beaucoup Obed Capolo. Merci Ruth, merci Tiano. Merci. Bye bye. Voilà, chers téléspectateurs, nous voici arrivés au terme de notre émission de ce soir. C'était donc la Kin Acoustique, un nouveau numéro avec, nous avions réussi pour vous le frère Blaise Louzolo.
Papa Emam Papati, merci à la gérante Mama Glove Mavita, merci beaucoup à Coco Dema, il est derrière.